toute la journée tilo binatongo c'est quoi bato luango bako perdre journée puis surtout to bana concert na suma minuit jusqu'à 5h 4h to 4 9 c'est quoi journée la journée c'est-à-dire bangi peut pas perdre dans hôtel bah nous a tous les rappeurs baji Bouba La Fouine bango tout bah on appelle ça de 18h à 21h dans ce 22 rappeurs congolais ouais surtout tchakaba européens ba robeta na bango mais moi c'est robeta ngamuko de minuit à 4h place ezati est-ce comme que ah ngapa na beti zénith bien dans le sens de ah ya solo bona beta des zénith ba dandima ngo teke wera robeta des zénith vendredi il faut dire la vérité ezaki nango plein mais plein à plainter ça dit ba place ba tout ba vendredi so plein à débordement nga plein à débordement on a sali plein à telika boa aux a plainter ce débordement de plein vous comprenez voilà nasi na salon ba stade de martyrs ba mona na ko ba coup de main pana nina na salon tabeta 3 zénith à s'arrêter l'air na ko beta Bercy on a beta 18 500 personnes à Bercy 18 000 la bibliothèque Mitterrand ba koma yango bon lelo c'est normal ba genre ba ko pana bango bon dès lelo fante koma na ngona ba iTunes c'est-à-dire na ba site internet au cha voilà en ligne boutique nayo parce que système comment lelo ce qui système ezaki série surtout beta concert mais de tout ça ba Stade de France pas ko saouti l'autre liki époque on est à Bercy toujours bouler ce que to beta Parc des Princes et on a qui combattait comme Roya Susnero c'est où méga conseil mon papa Wemba tu conçois $100 non 100 euros côté pas fait beaucoup tu sais les mois spot et liquide ça là zaki salmo il y a 2000 places au tu t'es 1000 billets déjà na prévente na papa Wemba ah combattre bino o comme vrai donc c'est à dire que tu vas bêti mais c'est que c'est une photo ba ko tumba sale ba tumba pena sale ce que comme que affrontement za la entre ba combattant na ba fanatique awera na papa Wemba na bivé makile otanga fait tout sacrifier congolais te pour makama musique tout tika makamba fait pas ko tika makambo là tout tika ngo to l'exhiber ba temps et style nango to be après te kozwa copia concert en francophonie na Stade de France to betaka concert na ba maman na Ali Bongo Tantine Gabani nani Asalfo star rebelle Fali Pazaki toi ba star attend 65 c'est-à-dire ba différents pays avec Afrique mais c'est la Bengaza qui 5e na côté na stade et puis accoutrement na betekna na forme wana na bisa ba bi o nani yango o star américain ou tu wapi pour ba star américain ngapena beti pa anglais ka ba ka sonde dans américain ah la vie very au ma américain zoka congolais pour accoutrement za ya musique est-ce que bi kana seul artiste on a le kana 2 minutes na la 2 et alors la RTNC na besoin information bala kisi c'est bon parce que comparer un star moka américain boye ba bien en tout cas sur total star est-ce que à cause de la cousin comment star qui m'a c'est parmi les techniciens Michael Jackson avec peut commettre après émission à Stade de France avec 10 jours après on a eu producteur Abino de la Forêt Tozio Yusundur bon ça la featuring un star américain pour mettre à Parc des Princes ba pesanga déjà caché 20 000 euros comme un compte na super bon ce que poto bandaka ba préparation balamo abino combattant commis na préfecture na mairie à commune il y aura la cassure bain de sang pour me dire bain de sang c'est-à-dire organiser si tu quoi ni là à partir on a tilelo dans la temps on a tilelo ça fait 5 ans 6 ans tout ça la maman n'a pas gagné donc ceux qui ont on a tembelelo c'est-à-dire aux hommes on a toujours rempli comme ce ces bima ba pays peut-être un belero comme à niveau naté pour bino bozaza wana déjà mais sommes congolais côté musique et koufité tous les grands artistes les lo vraiment toujours ça tout firitan boka partout au Kenya lelo ceux qui oyoki sont et biki wana wera son oyoki sont et biki wana saiko langa langa oyoki sont ata via zatebi ah wana défunt Taboulé Rochero oyoki ah wana kesere mena kwa mambo parce que yiti lelo atika kashimo mutako longola wazati. Merci beaucoup. Beti penali solo moulai penza. Et bon on a ba
album non nyonso bimisi. Album nini oyo, au mona que ici j'ai vraiment gagné et puis et poussé comme on a eu place mon boye dans la comangote. Bon, na maison mère na kolo beza ki buisa pimpa. Buba mona nga ki buisa pimpe yeye batinini Patrick de Panama Bosco Boble buba mona wana penda ya lisese. Muziki nanga koyokela nga likunya te. Wana pena c'est-à-dire nyo sa yamba pena album wana. Fanatinho sa yoka ayoka 50 000 exemplaires. Mais c'est la bengala kin anote ka 250 000 exemplaires. Ah wana kisa ça. Ba producteur nanga tu ba sepela. Mais c'est ndia iti le long tika na image. De tout tes album den. Au monde lelo. Bon pourquoi makambo yebeba e ba combattre mais so ba yeba zongisa ngo lobby. Que lobby musique zongi na poto. Na éviter. Togo sabina bo voilà nigérien chaliba ya côté na chaliba ya côté ivoirien chaliba ya na chaliba ya côté bongo tolobi maramba musique ebele penza tanga ki awa grand frère frère Patrice ouais. Donc na zongi siko na famille papa na maman bazali bon papa atika biso muso kongoi totika na maman azana abandon oui rason naza kantia ma famille boza combien oza kantia moza pe na bande kwa basi non babuta biso 4 grand frère na ngali boso Jonathan yami balé frère Patrice na troisième ya suka na biso ginkoi azana France maman babuta biso ka mibali ya otana mona bana na ngeki so donc tala tozana mwana mwasi na famille te yango bakoko ma maman na ngai linga bana nga trop makasi abia na kata bana basi ngapi basi yo me basi boti mobali do récupérer bongo siko na tango talaka mama ye mutaboko liyo siko zotala na ba mama mususu pe na mokili mondando oze kotambola partout mama congolaise omilobelaka nini na kati ya motema nini inspiraka yo nini ba mama congolaise nyonso oyo bazali konyoka mpona bana bango est-ce que vous avez un projet sur bango okanisaka nini mpenza ouais ba mama congolaise baza ba mama moko photo donc to porta bango na motema parce que maman nde mutabota biso surtout il faut que sa maman soit dans la difficulté il faut assister je crois ba maman lelo baza ba maman il faut topé sa ba activité mususu au moins vraiment que oza na place moko pesa maman activité kota l'école te ato mona nzela zo epesa musala calculer maman tia kuli akomi ndengwana azaki pe jeune fille lokola ba fille ozo linga lokola pe monso azana ndako ça dit maman koli azana bomoi il faut honorer ko pesa musala ko assister maman ba contribution sur la ratam supena ozo betano tour OK pena bo plutôt tali ba mani bazana ba kammo kwa makasi yao o bangwana aussi pe $300 ko tiki ba salisa bango parce que maman tanga même ngapso na libumu akoki pe tam susu abi na pasi pe leki mwana nga kufa na ye po kati ya maman mutema mutai bien kwa nzambe mais tant bandimaka avant tout pendant 9 mois ça dit bazaka na mour na biso ndi ba misaso na libumu de l'air mon faut assister ba maman c'est très important ba frère nanga partout boza maman batika ka été ba be ba finga ka été ba simba ka ina nzoto te ata lobili lo baka maman problème ti pour mususu pe ba bibisaka omona azogangela maman asinke maman na nzoto te so moni boza na quartier mwana monga simbi maman bo redresser parce que mutu akopesa raison azati lelo to mona on a monde entier ba maman baza ba intouchable ba simba ka bango vraiment na si so bomona je senga na sala na kinda kwa sise ba femme violée na Goma na sala ngo pourquoi na talaki maman oui bi eloko moko mais c'est la beso na bisio l'air toke kwa sise ba maman violée na Goma toke tala ba maman na ba bimi na mena ba pan maputa na enveloppe to yimbi na bango to vandi to lie na bango na simbi maman moko abota ba mapasa mais ba violaki j'ai même les images sur pour ina ko pesa ne pas image wana maman na lobi nga kutu bano na mona na tina na bango te tata na bango na ebité na passe na sala pe na bimisa ba bi mama ezana ba musu bazoluka bana ata moko azwate asala tout mais siko à travers viol mona bimi tam so nzambe mo kayebi pour que salama ki boy mais ça mabe to condamner bana te maman oyebi que to consoler maman na lela encore une fois vraiment
tobatela bamama tosimba bango na loboko ya mobali tosala bango mabe te. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon, na famille, parce que aux rares, il y a des artistes oyo, il y a mine na mboko yo, oyo osali carrière penza na mariage. Atuba ibi penza ke ma Sylvie molongani ya Werason. Donc fidélité wana na bambula oisel ni ngoloba na famille pour na valeur ya ba famille. Il faut pas kozalaka mutumo, c'est-à-dire olingi kozwa ba décision vite fait, donc c'est-à-dire eloko nyonso na vie baranjaka babongisaka kanda eza mopaya nayeba bandi mwana ebele mabe ya ndako soki midi bande eza yo moko moto elingi ebima ndako oyo toboka na plafond soki mopaya ayebi yango seke yo moko olingi ayeba. En tout cas tolobi te ke na vie eza na moto moko talobi ke ye na vie azwa problème takosi ezaka nzambe toyebi ba problème eyaka il faut eba touche kobongisa poso ozwi décision siko oboyi bon olobi nango après tant siko kande kosila obongisa lisusu c'est mieux obongisa place posa bino mibale comprendre. Donc c'est ça qu'on a kopesaka conseil kovanda mingi en couple eza kozaka na maîtrise ya libala koyoka te kolanda bazoyebisa yo te tala oyo yo mona kati na mutu bozana pembeni yango tindi tout ça parce que ba problème pe yaka na wote ba difficulté pe yaka ba mpiaka pe yaka eloko eza te mais ce comment se fait pour azala un esprit ya ko patienter mobile pe pour comprendre que mekolo en tout cas na parlé eloko eza te na ko sala bêtise te na zela kati mukolo kokota boto zala bien tu vois yango le pesaka longue vie foyer zala bien en bon terme foyer zala ba difficulté te eza yo moko conscience na yo ntekolobela yo ke o nazo sala eza bien ou mabe parce que conscience nte bango nzambe o nazo kansala mutema na ngai ata na yebiso nganga loba so na banoza lukuta mutu ayebaka conscience ya mutu c'est Dieu nzambe ayebi o nazo kanisa siko yango balobaka ke nzambe ayeba langue nyonso tolobaka na monde mais eza na mutu moko talobaka ayeba langue nyonso na monde akosi mais nzambe ayebi ntango yo moko ozokanisa mabe na mutema na yo repara yango mpe yo moko oli obimisa yango na monoko yango to epesaka conclusion et maîtrise bozala bien en foyer en couple avec ta femme vous à l'aise problème eza te ezalaka maîtrise koyoka te. Ambassadeur de la paix, de bonne volonté de la Croix-Rouge et des enfants soldats. ezalaki mpo na nini? Mais savoir-faire, c'est-à-dire mutema malamu kosalisa koassister yango nazwa titre wana ya ambassadeur. Donc c'est tout de bonne volonté de la Croix-Rouge des enfants soldats. Wana kusaba bien na kusipika yango tokoma tilo na tolala. Ah et bongo ndenge bakobenga le roi de la forêt. Ezani inspiré na nini? Zambo yo wapi? Mais le soki zamba nyosa mukile zate mukile kufiti. Photosynthèse le tozo vivre pour na zamba nature. Soki zamba o ezate na mukile ça to respirer comment? So yo roi na ndenge. Mais soki roi za.